Yabino yango. Donc musu se zati. Donc boko senti bilei nango, boko découvrir ma solo belé, boko mona makambo belé donc c'est per sabino et longola bino ma ba souci banine. Donc si tina bino yango. Boyo ki yango, hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Na locution na yo au on ne peut jamais changer la compétition. Il y a certains articles où ils ont verrouillé, entre autres l'article 219 où ils ont révisé la constitution lorsqu'il y a état de guerre, état de siège, je peux binga. Mais au cas où Ndeko Félix a sali forcing et que donc il y a un référendum, il y a un référendum. Nini ekoleka yo atake mokonzi ya mo amba mokonzi ya décidé pe mokonzi ya lamoka Ndeko Félix akoki kokende na encontre ya peuple te lokola peuple a boyi changement de constitution yende ako rejoindre peuple ako rejoindre yete. Mais à Kolobake, dans la constitution, il y a certains articles qui ont dérangé, qui ont salamabé. Et après l'avantage, Nabino Lamouka, Nayepe, Bato Union Sacrée, comment vous Kolobake a changé? D'accord. Est-ce que Zalingonga Malam pour y changer de constitution, tu limité? Na raison ni y a changer de constitution. Après ça, c'est une vraie raison. Puisque Bisso Lelo, Mboka, tu as une crise politique. Il y a une crise politique. Il n'y a pas de crise politique. Bon, ce qui a une crise politique, c'est la grève comme on a Mboko, c'est pour nani. Le soulèvement est pour nani. Social, et autres mots la malam. Mboko est na crise politique. C'est ça le vrai mot, mon frère. Donc, marché bamoté. Félix Andi Maké, crise politique est ali. Ayato Sangana. Au cas où on se mettre dans Panabinoté, qu'est-ce qui va arriver? Comment on a besoin de balabala? Wana toke na article oyo 64 ezaiko pesa biso ndingisa ya ko telemela makamma benayi. Toko banga te akobang sabiso peti. Bisika nyonso akoluka bebisa akomona biso na nzela. À part le samedi okoya les résistants sont limité. Donc chaque samedi, les résistants continuent à faire résistance. Bisopé, bakonjamo amba. Tozo lemba ba réunion pour sensibiliser batu pour changement de constitution oyo chilongwazo prôner mikolo nyonso. Donc lolenge tozo telema tozo tambola. Mukolo moko te to permettre changement de constitution en Mboko. Un mot par rapport à la visite, il y a ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Oyo, qui avec beaucoup d'honneur, Matomoni, Bataïnia Saka, par rapport à Moutoun Jérusalem, il y a Morope, Vital Kamere, Abiaza indigné, par rapport à que Yohana. Mon frère, Eza Sony. Nabengango Sony Yakosak. Na bien, Babenge gouverneur. Donc, Namboka wana yende mokonzi. Un milice aye opesaye honneur. Gouverneur wana aza nan soda général. Dede aza gouverneur. Okende ko pesa un milice honneur. Donc aza pour voilà. Aza pour balkanisation ya pays na biso. Yende azo sunga bango baboma bande ko na biso na est. Ça biso tondimi ke gouverneur wana azali complice na Kagame. Ngai nazolo bayango. Ezala bango gouvernement ne permettre à Salabongo puisque lui représentait le gouvernement. Le Kola ye asali loko wana. Et là si le gouvernement de s'incliner devant ministre wana malgré toutes les accusations. Malgré tout yalukuta. C'est du mensonge mon frère. To yebi le loke balakisi yango pelele ke bango baza pour Kagame bazali pour liwa ya bande ko na biso na est baza pour balkanisation. Est-ce que tokoboya yango lisusu? Mais c'est la diplomatie quand même. Non, diplomatie ozo futate. Diplomatie ya salité, ya liwa ya kufa. Bande ko kufi ba millions de je pas la diplomatie à solo. Mais le génocide ya est ozo sala ngo ba mibu na mibu. Mais to sala ka ngote. Ce qui président Eli Martin Fayulu a télémela ka date ya les deux wanate. Mais le lolo yebante. Merci. Comment se présenter parce que ba monyo lobby baimbo ka ba kolanda à travers le monde, on se présenter pour ba yeba le juste. Atika, ok, merci. Kombo nanga
Mama Belinda Mvula, nazali exécutif adjointe ya province ya Moamba. Voilà. Exécutif. Boni okomona position toko kendele na constitution révision constitution on ndeko lomba kolinga amema biso na forcer parce que il n'a pas reconnu qu'il y a eu crise déjà et on a avoir ici cohésion nationale au Martin Fayulu à ça qui a initié pour que le langue za la moko mboke kende ndenge moko bino yo comme on est que ma pas beaucoup de kamango ko lobani En tout cas nga nazo regretter makasi na comportement ya Chilombo. Pona nini nazomona lokola 32 ans bango baloba 32 ans na balekisaki yango na pamba période nyonso bango basale na 32 ans de lit wana soit disant 38 ans 37 ans 32 ans bango bayemba tango nyonso wana ye ayebi ndenge crise politique ezalaka te nakomona kaka boye mokili mobimba même mona muka 5 ayebi ke Congo ana problème ya crise politique na makambo tozokende nango ba crise électorale ba nyonso wana so tosangisi population vie sociale ba biloko nyonso tout ezotalisa biso ete crise politique eza makasi po sérieux ezate na CENI sérieux ezate na cour constitutionnelle sérieux ezate même na assemblée même ba institution na biso nyonso ya minene en tout cas sérieux ezate ezotalisa biso ete crise politique eza makasi na kotala makanisi na ye ya kochanger constitution ezomona na ete eza clair d'ailleurs Chilombo aza na posa à se maintenir na pouvoir ya bino yango oyo donc mosusu ezati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango oyo boyoki yango bisou 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 bisou